Il obezalete liwa ya maman viko ezali tango na biso kokumisa nzambe o musala maman viko asali eyebani pe eza kotatolama pe kotatolamaka mokili mobimba. Alors liwa ya maman viko au contraire epesi biso force ya biso sikoyo tozwa relève ya sango malamu esika mama asukaki biso tozwi relève tomemi tina suka na mokili partout pe kino mokolo yesu akozonga nzambe malamu akozala kaka en forme akozala kaka pe en forme pe a bonne santé motu moko abanga te nzambe azwi mama aviko me lingomba ekufi te nzambe azwi mama aviko me sango malamu ezali nzambe azwi mama aviko me molimo na nzambe etikali kati na lingomba pe ekosala meme odela ya oyo mama azalaki c'est-à-dire biso nyonso totelema meme liloba ya mama ya suka na conférence na ye et même na stade alobi tomema sango malamu bisika nyonso e biso toza na ta malamu meme na poto okote ya bakokanga yo te mama liloba na ya suka ezalaki ke non sango malamu bisika nyonso bozali boteya mpe boteya likolo na eloko mosusu te likolo na yesu kristo mai te mafuta te boteyaka likolo na yesu kristo oyo biyambaki oyo ya moboko yango nde tokokoba na yango ekobongwa na pete loba na mama ezali toteya sango malamu eloko mosusu te kaka sango malamu mpe likolo na sango malamu tobakisa te eloko moko te oyo azali mama na baeglise de réveil mpe ya sango malamu mais lelo toleli mama butu ya lelo ti tongawa dimanche mpe tokoyanga na mpo tokoki kokanga bikuke na kolo te à partir ya lundi matanga tomemi na résidence na ngai mpo na bana nyonso afipako meme oyo ya libanda bakobanda koleka wana ekota weekend peut-être tokozonga lisusu na kati na salle adresse na ngai naza na 3 rue Anatole France na département ya 95 390 na commune to ville ya Saint-Prix. Appartement ezali na 3e étage okomi na banda ya porte okomona kombo na ngai ezali pe na kombo na nzambe malamu ezali na interphone ya ndako. Numéro ya telefone ya fixe ezali 01 39 83 20 47 na suka. Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Bonjour, bonsoir, ça dépend laquelle vous allez nous suivre. Alléluia, que je peux dire, là-bas dans un beignon soya, Fipako, Zambé Malam, Topé. On a battu les spectateurs, nous sommes battus pour la Naviso. C'est bien moi, votre servante Marie Kapinga. J'espère que j'ai fait un peu beaucoup de jours pour nous apparaître sous sauter dans l'écran. J'étais un peu quelque part, mais la circonstance où il y a comme un biseau, il y a fait pas comme Zambé Malam. Il fallait qu'il y ait ça l'émission pour informer Bino qu'est-ce qui se passe au juste. Madame la représentante légale de notre église, le patron Zambé Malam, maman Viko Ewada Hélène, où il y a cela qui Kokufa Uta, Mokolona Butu, il y a mardi, mercredi, na Kampala, kuna na Mboko, il y a Uganda, où il y a qui épouse, il y a notre papa. Apôtre Edina Bala au passé là déjà kotika biso yango biso awa lingomba ya France tozali kolela ye vraiment merci na bino nyonso o boza branché na site ya Tracy Mbelenga pour kolanda biso et merci à notre sœur Olive qui est derrière la caméra oyo azali kosala ke ba image oyo et comme la bino vraiment tozawana pour kolela mama eza penza pasi kokufela mama lokola mama na biso en vue Ewada Hélène tokosala nini biso tolelaka bobele neti ngai naza mopanzi sango tolelaka na loyembo tolelaka mpe na mosala oyo tozali kosalela bino po bozwa information. J'espère que déroulement oyo ekoleka partir à Kinshasa Tracy Mbelenga pro
na Claudie Yasuka basala bino musala mais biso pe awa à partir ya poto to kosala ke boye ba programme ndenge nango biso pe awa bana ya France tozali kolela mama. J'espère que tokomata likolo toza na salle toza na se mais bande baza likolo tokomata likolo tokozwa interview na représentant légal ya biso na France et puis tokozwa interview na quelques mamans na quelques papa oyo baye kolela mama na bango mama ya motuya oyo tozalaki na ye tokomona lisusu te aprécédé biso kaka akei kopema epai ya tata mais toza na espoir ke non tokokutana vraiment tokokutana na ye elongo mokolo oyo ngonga na biso mpe ekokoka po nzela oyo tokenda komona tata eza kaka nzela oyo ya liwa nde ememaka biso tomona papa esalaka mpasi na nzoto ya bomoto kotala boye me toloba nini nzambe apesaki nzambe azwi nkembo lokumu ezongi epai na ye mama abelaki boyebi malamu kefe bakoto ota kozala na 50 na biso ota koleka pas même quelques mois toza mpenza na pasi pas même quelques mois elelo oyo kaka na kati ya kocélébrer 50 ans surtout biso bana ya France barepresentant ya Europe bakitaki mpona 50 ans retour na bango ezalaki ke non topréparé mpe 50 ans na biso awa na France et tobandaki kosala programme ete mama aya na 50 ans na biso oyo tozali kopréparé na France esango ya mawa sango ya pasi esili kokomela biso mama atiki biso mama azongisi molimo na ye epai na nzambe. Mes condoléances na famille Aïdi Nabala nyonso. Là je vois papa Eric Aïdi Nabala, je vois ya nana Aïdi, non, je vois ya mamie, je vois papa Obi Aïdi, je vois ya Vicky. Ça fait vraiment très mal. Mes condoléances na nzambe nyonso. Ya fait Paco Kinshasa. Là je vois le pasteur provincial papa Okas Mathieu. Je vois aussi Baza tellement ébélé. Mes condoléances vraiment na bana nzambe nyonso bana nzambe bana paroisse na kati ya lycée quoi ma condoléances na bino vraiment ça fait très mal ya ko perdre moto monene lokola maman na biso en vie ko da Hélène ensemble avec la sœur Olive. J'espère que to matana caméra likolo pona kokende kozwa ba interview to lobisa ba pasteur et puis ba maman oyo baye na ba papa oyo baye na butu ya lelo pona kolela. Merci à toi Tracy Belenga et puis Claudie Yasuka à suivre. Merci. Vous allez nous excuser, il est au cas de musique manquée, de vous interview quand le représentant légal il y a fait Paco France, le révérend pasteur Séraphin, tout les côtés pour se prendre par rapport à l'Iwa et maman, pour y aider à Outaki Kouta et Kinshasa. Na milieu oyo ezalaki mpona ya cinquantenaire ye na utaki kokutana na mama na suka awa tozomeka mpe mpona ye quelque question oyo akorapporte biso alléluia papa. Amen. Oui papa, mes condoléances. Merci. toyebi ke eza sango ya pasi mpe mawa oyo ebomeli liboba ya fepako partout dans le monde. Toyebi te papa yo oza moko ya bakolaborateur ya mama awa na Europe. Sango ya liwa ya mama ekomela toyenika. Lelo tozali tongo na samedi. Alors sango ya liwa ya mama ekomela kinga mardi na kwenda bulade. Otaki kouta na Kinshasa na milolo oyo ezalaka kuna oyelaki biso mpe baimage ndenge mama apambolaki bana. Est-ce que mama azalaki malade otikaki na Kinshasa? Normalement maman va fêter milou à cinquantenaire. Santé ezalaki malamu te akendeki kozwa basoin médicaux na Kampala. Lokola Nzambe aza malade abikisaki avant même tokoma na milulu ya cinquantenaire yango bomonaki tozalaki na ye elongo na kati na milulu nakomaki na ye malamu. Et puis si ma milulu mpe toyokoyoka mama confie asalaki lisusu rechite après baévénement ya cinquantenaire? Non, lokola motu nyonso abelaka ntango monganga asoigne yo asengaka ozonga lisusu basala check ya santé mpona koyeba évolution. Alors maman qui est na contrôle de la santé, contrôle un peu les canaux qui malades.
et Zalaki tout prévu en son à samedi. Il y a les lots, toujours les laïcs à Tomba, sur la prévu à comme à Kinshasa. C'est pour te dire que non, à comme à Kinaye Malam. Les athées que l'Iwande et Mimi Mama, mais tant qu'on aille et Kokaki, pour on a venu à développer ma famille. En tout cas, ma souvenir est ça épelé. D'abord, maman Viko, souvenir à l'Ibosso, Azali, maman, où il y a Azalaki, la patience, et on a montonios. La patience, naïe, Azalaki, peut être sango malam, et qu'elle est l'Ibosso, peut venir mon nyonso, et puis qui s'en maman, Azalaki, mon cœur d'Aki, pour Zouatan, naïe, nyonso, et ce qu'on va n'y faire, naïe, okozwa sagesse maloba nyonso ezali kobima kati na monoko ya mama ezalaki mpenza soki oyoki yango ozwi mpenza ebele na sagesse mpona mosala oyo ya nzambe tobengami sikoyo baprogramme ezali ndenge nini mpo tobike mama akofinga mboka ya uganda na kampala baprogramme eza ndenge nini mpona bakona na mboka ya kinshasa epi mpona mpe bafidele oyo bazali awa na mboka ya europe ya france toza na contact na batambo ici minute par minute, seconde par seconde. Avant-hier, comité directeur ya Lingomba basangana ki bakotaki na bata ya veterinaire et bapesaki biso compte ya na ntongo et dimanche à 8 dimanche à 15 sensibilisation za tona fait pas comme dans le monde pour la nyonso na Lingomba active la contribution pour la retour ya nzoto na mama na Kinshasa esika na kolati to kokunda ye mais na lolenge ya libota ya nzoto ya mama solaki pena mosala na nzambe papa na biso erego alobi ke libota ndenge baza kobongisa pli lingomba baza na mabongisi na bango mais libota mpe ya nzoto bazobongisa na mabongisi ya libota na nzoto soki kola azongi mardi mposa na bango mardi nzoto na motambo esi ya mama na biso ekoma na Kinshasa. Bongo pour la bande ya France, programme des années France, butu alelo ya vendredi, tovanda kiawa na mémoire ya mama na biso kolela ye. Et tokokaki koko bati lobite parce que tozo bongisa koyanga na ya dimanche. Bon, tant que nzoto na mama ezongi nanu te ekenga moko nazotindama na bana nyonso ya France pour na kokende kokunda mama ndenge mokimomimba bakokunda mama c'est-à-dire avant ngana kende lokola eza mboka na misala soki ezalaki lokola na Kinshasa tokotika bikuke nyonso ya paroisse ntango nyonso mata totiki bato bakendaka misala alors tobongisi ete na ndako na ngai moto nyonso mwana nyonso ya nzambe malamu oyo aza na posa azala consolé par rapport à la disparition ya mama ndako na ngai lokola motambwisi ya mboka ezali polele 24/24 olingo olala tolendisaka liloba na nzambe tobondelaka ndako eza disponible. Alors lokola nano nayebi te exactement ko nazokende me nakanisi entre mardi ou mercredi il faut nazala na Kinshasa kolanda na programme ya libota ke mama ndote kokoma mardi et soki kola asuki na kipe kokinde ata lundi. C'est pour te dire que non, si manangai mabongisi kozala cabinet bakos pesa bino programme ya suite mais matanga toko panza tango na kozonga de France toko panza matanga ya mama ko mama za mutu munene nzaka kabiso te Lingomba fait pas ya France même libanda ya fait pas ko zana basali na nzambe belé bazana posa pe baya kosana na biso baya pe bale la mama na bango. Alors na kozonga na biso toko sala matanga lokola penza ya motambwisi oyo azali mama na l'église de réveil pe ya sango malamu mais lelo toleli mama butu ya lelo titongawa dimanche pe tokoyanga na po tokoki kokanga bikuke na kolote et à partir ya lundi matanga tomemi na résidence na ngai mpo na bana nyonso ya fepako meme oyo ya libanda bakobanda koleka wana et tokotala weekend peut-être tokozonga lisusu na kati na sale. Pour la bande ya fepako oyo ya libanda baoyo mpe baza na besoin baya kolela mama na bango mpo aza mama ya biso nyonso
adresse la résidence et puis au pèse numéro au bakobe na bazwa pour na ozala renseignement. La sole zali malamu adresse nangai nazana 3 rue Anatole France na département ya 95 390 na commune de ville ya Saint-Prix. Et appartement ezali na 3e étage au commune na banda ya porte au komona kombo na ngai ezali pe na kombo na Nzambe malamu ezali na interphone na ya ndako. Numéro ya téléphone ya fixe ezali 01 39 83 20 47 na suka 01 83 excusez 01 39 83 20 47 na suka et à Mabok eza 07 71 28 51 52 et téléphone eza ouvert 24/24 yandako mama pe azana ndako ti mokolo bakokunda mama akubouge te nazala te mama kufungula bikuke pe bikuke eza polele. Merci papa. Moi question ya suka bilobani nango boyi koyebisa na bana Nzambe nyonso oyo balandi na mboka oyo ezala oyo balandi na mboka ya Kinshasa to pe partout dans le monde bana surtout ya fait pas Nzambe malamu bilobani nango oyo koyebisa ba ilobe ezali ete liwa ya mama aviko ezali tango na biso kokumisa Nzambe po musala mama aviko asali eyebani pe eza kotatolama pe kotatolamaka mokili mobimba. Alors liwa mama aviko au contraire epesi biso force ya biso sikoyo tozwa relève ya sango malamu esika mama asukaki biso tozwi relève tomemi ti na suka na mokili partout pe kino mokolo yesu akozonga Nzambe malamu akozala kaka en forme akozalaka pe en forme pe a bonne santé motu moko abanga te Nzambe azwi mama aviko me lingomba ekufi te Nzambe azwi mama aviko me sango malamu ezali Nzambe azwi mama aviko me molimo na Nzambe etikali kati na lingomba pe ekosala meme au-delà ya mama azalaki c'est-à-dire biso nyonso totelema meme liloba ya mama ya suka na conférence na ye pe meme na stade alobi tomema sango malamu bisika nyonso e biso toza na ta malamu meme na poto okoteya bakokanga yo te mama liloba na suka ezalaki ke non sango malamu bisika nyonso bozali boteya pe boteya likolo na eloko mosusu te likolo na Yesu Kristo mai te mafuta te boteyaka likolo na Yesu Kristo oyo yambaki oyo ya moboko yango nde tokokoba na yango ekobongwa na pete loba na mama ezali toteya sango malamu eloko mosusu te kaka sango malamu mpe likolo na sango malamu tobakisa te eloko moko te. Merci. Ok, Nzambe apambola ba mingi. Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.